Aboga on a point. Journaliste boya botu na ngai. Boya. Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Chers internautes, l'air est grave. Vous avez comment on a parlé du peuple ici quand on va congolais batomoki na oh maloba oh ben minako sileko bimisa donc batomoki bazo revendiquer droit ba ba barotika telobi susu bazar. Maman olobi bien que ça parler du peuple. C'est-à-dire un peuple normal il faut aller visiter parler naé. C'est-à-dire ceux qui parlent naé ça yakobeba, il faut mettre à tout na parler naé. Tout le monde mutumoko 600 personnes sur 1 800 000 quelques de personnes congolais alingia ça la voix moi et le Comoro boye et derrière na koyiba na e ba boye bisaye lelo to za abo mais le bi mutakokota na kati awa azate bandeko je ne suis pas ni de l'idée de presse ni qui que ce soit, je suis indépendant, je suis congolais. Et vous voyez, j'envoie un message fort à Obé Minako et même tous les membres de l'Assemblée nationale. Nous ne cesserons jamais le fait. Nous allons continuer à manifester afin que ces députés, ces fameux députés, un petit groupe d'individus, d'ailleurs malhonnêtes, qui pendant 18 ans ont spolié notre pays pour prendre la RDC en otage, nous allons mobiliser tous les Congolais afin qu'Obé Minako avec ses coéquipiers soit condamné, soit poursuivi, alors que nous n'allons pas cesser le fait. L'article dont ils sont en train de se réunir pour voter dans la Constitution, nous sommes en train d'accuser ça de l'anticonstitutionnalisme, alors que nous leur demandons de retirer leur signature avant qu'il soit trop tard. S'il faut mettre la main sur un revolver dans la gâchette déplacée au Congo, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. Je vous avoue, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Papa, mboka oyo na ndenge oyo ezaleli kobanda 54 ans, ndenge mboka oyo elekeli. Mobutu combien? 32 ans. Kabila le père combien? 4 ans. Kabila le fils combien? 18 à 19 ans. Et ça lui combien? Binomo bato maebo ta calcul. Mboka o justice ezaki indépendante. Lelo na grâce ya fils du pays, moi na mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alobi ete il faut justice ezala indépendant. Na indépendance ya justice état de droit yango yo. Bana mai ba voisin na biso to sa na bango coalition na face du monde. Mais na mitema na bango ba yebi ete za cohabitation. Si quand balingi ba étouffer ba projet nyoso ba programme nyoso tout ya chef de l'état. Félix alobi ete justice il faut za indépendant. Bango batali babi mais bandi siko ba komi kokanga ba tsaka biso pe lobi ba kokanga biso. OK. Président de la République abaki a refusé na passé en voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Merci beaucoup maman na mutu ya na oloba nanga belete pour na tikela bande na espace. Na kolinga kana rappeler na ndeko Minako. Obé Minako zaki président Assemblée nationale. Pour na nini osali 18 ans. Mobeko wana ba créer ki ngote na tana. Yo monika na temps au mon état de droit. Est-ce que bato ba yeba ki ba kokanga Vital Kamerhe bato ba yeba kité. Pour na nini. Nani Félix Tshisekedi atikeli il faut yeba atikeli vraiment justice c'est ça la musala nango. Problème c'est quoi? Parce que nous avons bakangi Kamerhe batiki na yuma soki ndeni te malembe. Vous comprenez? Bango mo ko bang ekomi na ngambu na bango. Bakomo linga siko justice siko bango ban cadre justice. Justice ezala na maboko na bango. Pour mon ka bato vraiment balingi mboka te.
biso peuple bato tovotaka bango ndenge baza bo babengi ngo nini palais du peuple biso peuple bato toza wana bango bakoma olinga bazwa siko ministre ya justice en tant que ministre ya justice aza mutu na bango bazwa pouvoir wana bapesa ministre ya justice yango totali ezaka IDP c'était peuple congolais telemi balobi pas. Et le roi est. Merci beaucoup, maman. Merci, papa. Cher internaute, Mboka Baza et Belé, Abinomo Rosali, comme on a tozali sur le terrain. Donc, ça brûle précisément à la palais du peuple. Tozaka net, mais ça toujours quand la bino basango la biso pe actualité na biso binomo bo yambango ndenge population ont revendiqué ba droit la bango peuple congolais et tomboki. Binomo bo yamba ba image pe bo mona ndenge ezali koleka a. Calme. Calme. Mais non, filmez-vous. Calme. Aboga on a point.
Journaliste boya botu na ngai. Boya na mbote ndeko journaliste. To moni bino ebele liboso ya parler du peuple. To ko ba nini bana mboka ba ko tonde ebele liboso. Oui, to yena parler du peuple bana mboka bazawa. Ba congolais o ba vota ba to bayaka awa. Donc nde to yawa tozana ba décision na biso. Ba loi o be mina kwa zolinga ekota wana ba longola ba pouvoir na justice ba pesa ngo ministre asa nommé. Bino moko bosa na ba analyse biso to vota bino ba FCC. Bo ba ndokite boy. Bakangi vital bobeti maboko ekomi tour na bino donc bino bosi la siko omoni bosuki omoni nabia bosuki nga take congolais na yawa biso de to vota bino biso de to bino bana mboka bino bolo biso de to vota bango to tindi bango ba yawa ezata ke ba ya bando uterele chef de l'état te alobaki ke to sala chasse à l'homme te to sala to bosa na wese le cas. Mais tout le monde va rappeler biso les gars déjà. Et salama na mboka nini? Ata ni États-Unis salama na mboka nini? Mina kazaki président assemblée pour ani alobama kambote. Ah? Donc nde toza boygo toza ini lelo to yeka poto meki sabango mwa mungwa ndenza ka loseba mais lobby. Ceux qui vont retirer ba soda mais lobby boye ba ke biso to bi ba parler na bino. Biso to bi tous les palais do bino de bozana boza ceux qui 300. Donc ba 300 bazo manipuler 80 millions d'habitants. Et ça n'a raté. Kabila Mokoza Morote Minaku. Donc des aboygo 300 personnes va manipuler 80 millions d'habitants et ça n'a raté. Baton FCC. Baton FCC. Bah il a pas esprit moussou, bah il a pas carte moussou. Donc tamboy moi mbazanga na profit. Un jour à la présidente de la République sur Momi Félix. Donc des beaux aboygo. Bah quand Albert Yuma. Après Albert Yuma bah quand il s'anime ma boule. Donc des aboygo. tomoni population lelo atelemi na kanda nyonso liboso ya parler du peuple juste ça makambo nini normalement esili nanu te biso tozali korevendiquer mpona justice na biso azala indépendante na kati ya mboka oyo. Voilà pouvoir oyo peuple congolais a souffert pendant 37 ans. Asali 52 ans mpona likama pouvoir oyo. Mboka oyo lelo soki peuple congolais azali kosouffrir mpona manque ya légitimité, manque ya justice, manque ya loi na kati ya mboka. Loi eza te même okonzi ya sika koti po ete aorganize makambo ezala na elongo mutu nyonso abana korespecte mibeko ya mboka. Lelo tozomona minaku badepute nyonso bamisali clique na kati ya palais du peuple mpona kobanda kokombattre justice en place. Mais biso peuple congolais, tant qu'on est en train de déclarer que c'est la justice qui enlève une nation, alors te contrôlerait que batu oyo baya kotraumatiser peuple congolais te. Alors tokoloba boye tokokana boye biso tokosala marche tinele bakotika justice asala musala nango tinele bakotika chef de
omona la police biso awa tona posta na bango oya mboka na biso tona de pays te o Congo na biso to baronde te mboka na biso tobanga eloko te biso tolingi lisu FCC na pouvoir te FCC azo conduire déjà basali 18 ans na bango bakende bakabila aza étranger azoya awa po adétruire mboka na biso azwa biloko na biso atindaka na Rwanda epuis bango toza na kanda balinga batante président na biso bakoki ye te mais awa biso toye po tobeta toza peuple congolais toza défendre mboka na biso basoda bazolia bien bazolanda bandako na bango bazosigne balwa moko boye po bazangisa mokonzi ya mboka ndenge foati azaka na justice biso peuple congolais toza na justice tozo soutenir justice makasi bango bavwandaka balalaka na bandako na bango bamaliba ya mbongo bazoyiba na levi ndeko tolobi boye Obe Minaku aza nano fond magistrat baorevokaki ye epa Muze Kabila parce que azalaki incompétent mais lelo leso nini Obe Minaku akozala nango mpona koya kopesa bajuge parce que nyonso wana balingi bamikouvrir mpo bayebi ke buzo bo basali na mboka oyo bata ebele ekoki mena justice na biso ekomo mata po babandolandela bango mpona buzo bango nyonso yango wana Obe Minaku na sakanta baye kopropose loi moko ya komodifie loi bamagistrat mais bakoka te biso bapeuple congolais mboko eza mboka na biso eniko oyo bakoko batikela biso toza na mosusu te tokotikela bango place te moto akochange loi wana aza te FCC soki balingi bameka oyo nde kozala suka na bango bakobunga na Congo bakomona na lisusu te tozobanga eloko te tozali sur le terrain toza bakongolais à 100%. Kabila na Obe Minaku bakozwa mboko ya notage te mabundu d'ailleurs na mbebo na ye neti mbisi moko ya mai epo alinga bandosaka. Nous sommes déterminés parce que ces gens ne veulent plus le bien-être de la population congolaise. Raison pour laquelle les remparts d'une nation étaient posés sur la justice. Mais actuellement, nous voyons que la justice est devenue un point où ces voleurs veulent à tout prix de ranger et avoir des injonctions. Mais maintenant, nous sommes comme l'ANC en Afrique du Sud, déterminés pour les brouter ensemble dehors. Ils n'auront plus jamais l'intention et l'opportunité d'agir. Quand vous voyez de telles choses, quel est l'avenir du cash FCC? L'avenir du cash, d'ailleurs, laisse-moi vous affirmer aujourd'hui que nous ne voulons plus de cette coalition. Raison pour laquelle, si vous voyez l'insigne j'ai porté South Africa, c'est pour dire, c'est un message clair, pour dire aux gens que nous sommes l'ANC de l'Afrique du Sud. Tantôt au pouvoir, tantôt en opposition. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci. Gari sakata wana imiselwa biso baya faculté à droit babengana azolinga muto alinga ba étudiant na azana bana na même faculté wana bengana basipandela ye awa so ba voter na oh kuti on te côté liboso actualité en tout cas moi c'est biso chance le Bata lié vraiment quoi.
totelemi lelo mpona koloba ke makambo na bino wana lwa wana ekoleka te parce que minaku azalaka oyo babengi magistrat na ntango mobutu balongolaka likolo escroquerie oza moyibi c'est-à-dire pendant 18 ans maboko bakosala te et aujourd'hui toyebi te bakaki na bino nyonso tu bozoluka ke bozala majoritaire bosala balwa wana bochange yango po bozwa su majoritaire na cour constitutionnelle boboma miyibi nayebisi bino ke toyesaki bino ke no bokomona justice osala mosala na état de droit oyo banyonso do président de la République, bango balobi na mama kuna menga na peso conseil président. La président ba congolais tout calme na opé et l'équipe trop président. Lelo na tali na émission sango na moni ba journaliste. Kolela mo mba ezaka te mima émission bi. Bazo loba mais na mo benda ba journaliste tsani bani. Na mo benda ba bazo lela ba sa Congo ba ko sala wapi. Bozala wapi? Mabunda yo okoma mutema. Na festival na Congo nyonso tumbote. Ya liboso bandeko ya FCC PPRD. Na ebisi bino boye. Bosali 18 ans na mboka oyo mutade faralipa bonyokola biso pendant 18 ans. Bosali coration na chef de l'État Chilombo Félix. Bozal on a besoin tamula ndenge bino botambola ina mabe ya lobité ngai na Olanda kaka état de droit le peuple d'abord bande kwa FCC toyebi bino soki bozolinga tolanda bino tina bandaku toza prêt ya Olanda bino botika mokonza mboka na vision na ye azana ngo pona peuple na ye asala yango 18 ans bosali na mboka oyo tomoni eloko mote bosali bozana parlement na pona kobuma parlement yango toyebisi bino ki majorité na bino tozana tina na yango te epesaka peuple congolais eloko moko te o toyebisi bino botika chef de l'état asala musala na ye soki bosali bavanti tolanda bino opération ndaku toyebi ezoya se bosali ba jet to mona na ba mabota na bino bocha bango mal à l'aise. Merci. Mbote ya non eloko za awa mon frère ezali kambo ya ba soi-disant ba député nationaux to na bango awa tomoni tolandi kaka ndeko na biso obemina ko alobi que non il faut ndeko na biso mina ko alobi que non il faut ba magistrat baba ndeko mena na assemblée nationale kasi wana na moni on dirait balinga basa na chef de l'état na peuple congolais natana bango mina ko asali 18 ans na pouvoir mon frère mina ko était le président de l'Assemblée nationale. Ba raisonna jamais pour ba magistrat baba ndeko na Assemblée nationale. Mais le Nathan Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo a commis na pouvoir. Le col a instauré état de droit na mboka na biso. Le col ba mi yebi ke bango nyozo batala na kabila batala criminel batala biloko mboka. Nde balingete ba misalo wana pour ebande ko protéger bango batala criminel ndenge batala wana. Mon frère, là je vous rassure non, au moni pouvoir to bundela ki banda 37 ans. Et le kota moko e ko changer. Mbote maman. Qu'est-ce qui se passe ici pour Ce qui se passe ici, il faut Congolais nous soyez bango. Président de la République, Aza élu par tout le peuple congolais. Ce n'est même pas un groupe de peuple, mais un député est élu par un groupe de peuple. Le président de la République, c'est lui le garant de la nation et du bon fonctionnement de toutes les institutions, le président de la République. Mais bah député, toyeba qui bien, que bango lokola bazangi ngwende,
basali manœuvre na bango babimi majoritaire na parlement. Na majorité na bango babimi na parlement, ils sont là pour embrayer le bon fonctionnement des institutions. Comment voulez-vous que la constitution qui a été votée depuis 2005, ouais, l'ongola qui pouvoir nyonso tout, il y a justice na maboko ya ministre de justice. Et comme lelo bakende ko voter pour bazongi se souffre pouvoir wana na maboko ya ministre de justice. Et bongo soki totuni biso la totuni malamu nani obe minako. Soki ministère ya justice ezalaki na maboko ya UDPS bakokai kosala nini? Est-ce que balinga ba voter makambo wana? Pourquoi est-ce qu'il faut cela? Parce qu'ils savent très bien que justice côté zokende zande pour kanga bango nyonso. Mwana mboka omona wana kosilika nyonso juste eza nini? ndeko na ngai eza vraiment passe, eza vraiment tellement étonnant na makambo oyo ezoleka na mboka na biso. On ne parvient pas toujours à comprendre badéputé oyo tovota bango mpo na nini. On a voté les députés pour notre intérêt population. Badéputé bakomi kosalela intérêt na bango moko. PPRD a dirigé 20 ans au pouvoir. Tambo Mwamba, président de la justice, les lots, les députés vont soulever une motion. Adopter la loi, papa Nangaï. Bonne justice. Et pas de code, pas de bango. Nous, en tant que Congolais, nous vous assurons. Nous irons avec eux jusqu'au bout. Bakosala elokote. Bakosala elokote. Tokobuna pe Congolais na mboka na biso. Contre Mila Makwanza, mais bon, Kokate. Tomoni on a kanda nyonso lelo boye ko protester contre motion Obe Minaku. Impression les années. Bon lelo eza combattant état que peuple congolais. Boye awa on a rolobage loi wana projet de loi et relégate. Et tout ça puisque des temps. Ya rolobage non. Loi wana et relégate. Loi wana et relégate. Tout ça na. Tokondima jamais justice oyo ezali dépendant ya mutu et justice oyo ezala indépendant ntango yosebisa biso lelo ndenge ezali boye ono république des juges c'est-à-dire boza na pasi boza na kobanga justice lelo toye kolakisa la pasi du monde ke tozobanga eloko moko te et que ose assemblée nationale justice ifanya kazi yake.